Linga kiyo mingi, Janina. Mbote mingi na balandi FM TV na Emoko, le descendant prophète Kimbangu, le petit-fils de Kuku Pemba Show. Nkolo nde mbona se. Asazaka moko na ba idéologie boye. Kongo mobimba. Après ye wana prendenga. Est-ce que na habité est-ce yo kozala ngatonga na zayo? Ça veut dire que soki oza ngatenga pe na uti kozala yote. Alors na senge na bosengi nyeso, le mwana nzela nanga. Nazo informé bino ke omoni ba photo ya mikuse bakimbangiste bacha bagobima kalate bazobima mboko eza ya Kongo ya Kimbangu na bandeli basoda wana bazobima kalate boccidentaux ba lukani na Kongo o descendant kwa zoloba asete me descendant zoloba bazolukani na kati ya mboko Kongo. Est-ce que Kongo ekoka bwana mumuma yanga kolia yanga mbala yanga yo ya repose nga na ndenge nini mutema mabe banani baza ba traite ya Kongo baza pe na bino no baza na bino baleka na bino batambola na bino ba viole ba mama ba bomi ba mama lelo bezo betela bango maboko Kongole fongola misu na lobi bien fongola misu bosalinga Mobutu bosalinga Kabila le père bogo sa na China Rambo bogo sa Nsuna Fati na deuxième mandat Fati chuba sa isusu non. Est-ce que les jeunes garçons basaté? Basé na 25 ans basaté. Beaucoup quoi qu'on vote ba toilette tout bon travail le gouvernement kalaté aussi là. Bozonga lisusu, bolibi. Dans ça la no calcul. 15 millions de dollars. Sogo les 1000 dollars chaque jour 43 ans. Allez-y comprendre. 15 millions. Nous connaissons nous avons préparé pour côté le bon na une. Fongola misu na yo nani ko voter pour na 25 000 pour na 10 dollars pour na 3 000 5 000 francs ba basse na ko pesa bino nyeso mbote bisika boza na Paris toujours mutu mo baza na Paris la parisienne mamisa mokomene yene mutasimbi Château Rouge aotambola kana yango azotambola kana yango partout alobi assez émission kitoko na lengi na landio mama ne José mokomene yo yebikaka boza tellement belé na Paris bozo landa biso na pesio mbote kangela ngaka Château Rouge wana na goya mamisa na goya kangela ngango boza belé bozo landa biso na linga ke boza laka yo moko na télévision kozala 2 3 4 t au monde so boza yo moko oyoka bien pour opesa sa message bien na loboko nga mobali toujours comme d'habitude to kobanda na loboko mobali parce que pouvoir les a koto général de Gaulle tozanaye émission yo télévision za commercial mutu nyonso za besoin ko ya aya mais bandeko ya lamuka balingaki baya par rapport à mbula na ya ensemble balinga ba s'excuser. Je crois que d'ici là tozana bango na plateau pour to bandeni ka ko débattre par rapport à Congo nengo évoluer ndeko nga général de Gaulle. Bonjour papa nanga assez kani no baki ozamu le belia peuple nengo zo pese en tout cas ils ont qu'une bien na regretté capable ba collaborateur le ba été bon nengo bika ba mbula ndezo senga bon ba candidat mususu ko ba munkwege ozana base de photo mon abino na terrain hein bino zo senga so bilan mais to mon abino to so ba bilan to lo ba ndeni hein photo mon abino bon to lo bika ke bo bika candidat numéro 20 nem tazali au top so au voter numéro 20 et ba bonheur na avenir na yo eza assuré et puis vote mais ça utile. Papa. Oui, moi c'est toujours comme d'habitude, de tout le temps, de tous les jours. Et du temps, parlementaire debout, il y a UDPS, il y a Éthiopie, Mbote Minino. Mbote assez. Bien habillé aujourd'hui, hein. Merci beaucoup. Ils allaient au lac Kisake, tous en pouvoir quoi. Dans ce pouvoir, il faut que la tarande. C'est ça. Samedi, la Kendaki cause facture, il y a moins cinéma. Oh. Samedi, on a Kendaki cause facture, moi cinéma. Mon ben c'est à 7 heures. Avec ça qui ôté parce que le téléphone est pas là. Ah, voilà ma gamba téléphone to beta wate. Voilà ma gamba téléphone to beta wate. Donc, nous allons profiter pour ça.
Maman nangai, motema nanga, Keta Moseka. Nakanisa edika kwa zali aza tribaliste. Maman sinanga aza muluba te. Je suis muluba. Moi sinanga aza mungala mutabandu. Oza mu congolais. Donc naza wazalendo. Amen. Naza wazalendo, naza patriote. Donc moi sinanga aza mutabandu ngala. Donc moi je suis OK na bandundu. Naza moi sinanga papa na aza mutabandu. Maman na ngala. Très bien. Namoko naza muluba. Pour vous faire voir que biso tozala ba tribaliste te. Biso tozala congolais. Tolingaka ba congolais na so. Donc qu'est-ce que c'est ka vipa ozwa bambote ebele na pesi bambote ebele na Palmira bébé na pesi na junior na pesi pe le souper na Keyana pesa moins pe libota mobima na ngai pa bazwami. Très bien. Na bo santé maman Elisabeth na Paris na sepe lelo kokutana na général de Gaulle malgré tout bana ko solo la musika mais lelo tozana ye c'est place en tout cas bambote ebele. On est en famille. Vraiment, Nalobeko l'année à moi c'est toujours de Syrie. Je crois que Mbalali Bosso oui, c'est la première fois on a participé à une émission Lelo. Le peuple combattant. Je tiens d'abord à remercier l'Éternel des armées. Très bien. Parce que vous êtes l'unique animateur d'une émission où ils sont très très important au Population Balandaka. Merci beaucoup. Avant d'abandonner son déco voilà. Je ne vous flatte pas, je suis communicateur, je suis rangueur parlementaire de Beau. Avant de remercier, je tiens d'abord à remercier tous les parlementaires de Beau de l'IDPS. Très bien. Tous les parlementaires de Beau, notamment il y a 10e Ri, il y a Rompé Gambela, toute la commune de Kassavoubou, ainsi que toute notre fédération Yafuna, ainsi que tous nos 4 fédérations où est composé ville-province à Kinshasa. C'est bel et bien votre communicateur Cyril Mwamba Mwanakoli, Oyo, Batubele, Bafinga, Kabato Balabala. Mais tout ça, certes, tout boite, et Zali Bipa, il y a plutôt qu'il a la politique, il y a un plateau, tout ça, chose grave, na Zalaki, na souci, na s'est retrouvé au milieu, il y a Balo Bakawana, au nom, il y a un candidat étranger, et je me suis rendu compte que je suis devant mon grand frère de Gaulle, qui est de notre formation politique, qui est l'UDPS, et na gauche, mon grand frère Edi Kankou, qui est mon président. Mais on a lancé un message pour gagner temps parce que TV attend. Bandiko na ngano sobola na biso, ozamuto namuka, ozamuto matin faulu, ozamuto katumbi, ozamuto boye, plateau yango bino bwa kisaka biso. Alors isinga ya kiboya tokutana, to de kotike makambo ngwa. De hembo na bango ba pesa mbo na zo ba benge za chaîne commerciale ko kantate ba ga ofelete ba pesa. Ba pesa mbo ozala kuna. Boya makambo mais au moni on trouver plateau comment? La première des choses, c'est que la propriété à chaîne FM Télévision. Chaîne Moko, on a senti un service d'accueil très très bien. On a remercié DG à chaîne et puis on a senti équipe Nyonso composante à chaîne Abi. Nous a très bien chaîne Abiso. On a des caméramen, des apôtres, soit plateau Kitoko, Mamoto Kitoko. Nous on a senti vous continuez la vision chef de l'État. Très bien. Parce que l'actuel président de la République parce que tu mais nous comprendre général de Gaulle bilan chef de l'État une semaine en moyo propagande na éviter. Merci pour la motuna. En tout cas, propagande la président, ils ont bien. Mais nous avons banda qui a banda na Congo. C'est quoi la temps tout ça bazar ce là Kivu. Donc batiki goma ba ok les beni. Donc bon mona qui partout à ce tambo là, ba tout on so bazar oya président zo pesa mbongo te. Volonté à peuple bazo zoye mwana mboka. Mwana mboka la biso yem tazana. Bendele toza simanae. Fati asimbi bendele liboso molili yem tazana bendele nazo tambola nango flambeau wana tango zo tambola na Fati yebaka éclairage Fati mutazo mona ndenge mboke okende. Donc to pesa ye confiance pour na année oyo na deuxième mandat. Donc partout zo tambola en tout cas ça vraiment gagnant. Pour on ba seka qui est au boybo jamais tout le monde a toujours plein craqué partout au tambola. Donc il parle vraiment déjà campagne qui est bien makasi. Président na équipe
oyo ya propagande nayebi ke équipe ya propagande eza population azoya na ndenge ya ye moko volontaire mais soki ezaki mbongo ezotamboma en tout cas bapopulation ezozwa mbongo te nazozala bongo na téléphone babi ke général de Gaulle biso tozoya mpona volonté na bolingo parce que président toyebi ke na 145 territoire tokose retrouver ozo comprendre président na 145 territoire tokose retrouver bayebisi nga bina toza nsima président apesa mbongo apesa polo apesa te etali biso to biso bike mwana mboka totie liboso ke bato mosusu bozopesa bapolo bopesa bambongo neti samedi namoni bituma ezobima bazowela sotali bituma bazokani bapota likolo ya 5000 francs congolais 5000 francs congolais vaut $2 mais atie moninga mbeli awa mpo nini aboya kopesa ye mwana ni nakobanga te ke oyo napesa publicité eza bato ya kawana président ya kawana oyo azala mamabali combien Nicolas 5000. Il y a 5000. 5000 francs congolais vaut $2. Parce que si tu as $2, babi monter matière comme il y a 26 000, mais tu as 25. Donc 2,5, ça fait $2. Mais bah tiens, tu maman na pota. Voilà, na miss banga na zana Nicolas monter chez maman na désordre. De la face voilà tout le monde a dit que ça va pas. Et on a dit tala kaka pona mbongo zo pesa moto ya azwa akezo la pota. Parce que tala ko traiter déjà pota na zokisi moto. Il y a 5 000 pour le monde qui est l'hôpital, il y a 15 000, 20 000, 30 000. Si vous avez un candidat, vous avez un bambou. Biso, to boyi, makambwana. To boyi, bo corrompe biso. Le gars, bino, occidentaux, ba corrompe bino, bo zora kita na biso. To lisu makamade, Congolais, ça fumoli misu. To fumoli misu, to fumoli bena misu. To lisu wa blague te. Cette fois-ci, to kene na avenir, na fitting na biso, na ba na biso. Il faut pas me nzela. Très bien. Ndeko di kam. Ndenge bozo tambwisa. Est-ce que bozo monote que non moi koko somo ezali place wana? Ndeko nanga assez na kozongela nanu. Na koza pena likolo te. Yo lelo likolo te. Po utso balade. Faut na sala kututé. Na bala ko na zawa. Monde to zawa. Longola yo ozali journaliste. Mais biso misato nde toza eza famille. Très bien. Parce que na koboma nani na kotika nani. Ala lingala la za plateau wa bazawa. Na boma bango. Nde batunga la lukaka. Bon eza libota. Hein? Toza la famille politique moko. Hein? Union pour la démocratie et le progrès social. IDPS comme ça. Nde toza la plateau. So la robeta ndeko de Masasi. So la robeta moi la poli Masasi. Jamais il faut qu'il y ait des barons lancés. Nous avons un bilan chef de l'État. Bilan à campagne. Très bien. Ndeko assez le bilan Goma et Zalaki. Ozo monake. Nzamba qui tselaka bana Israël mani na mapana désert. Le bisco na ville ya Goma. Oyo kamuntu wala kazaka mulayo lokola kasinga kakagame kabanda ko prétendre que yazo Goma. Mais là, on dit qu'il y a la bénédiction. Sous la pluie. Moi, il y a qui Félix Antoine Sekatchilo, les grands esprits. L'innocent population naïe. Namboula. Nous les obéta. Yazotambo. Les présidents les plus aimés. Les chouchous de tout le monde. Félix Antoine Sekatchilo. Sous la pluie, nous les obéta. Fatia Termina Samboula. Peuple termine à Samboula. Les populations sont bannies. Tu es poloté. Tu es mbongoté. Mais tu es ndekonabiso. Tu es ndekonabiso. Pourquoi nous sommes pas ndekonabiso? Donc, mais ça va congolais. Maintenant, Tata ça congolais. Ndako ça congolais. C'est ça ma ça. Quand il y a un combat PDT. Hein? Mais ça va pas dire là non. Delim côté azap PD. Delim côté yo PD zela là nous zela. Nanga ça moi ça. Allez la zo betalioté. Très bien. Et ça makamnanga. Ba otu moto batunanga. Wala ba el no sutana ba mamnanga. Botunanga. Soki bokanganga. Aya il faut discours mamuka. Oyo mobali baba mwasi baba nana. Eza nkweke. Deux. Dossier ya ozo na congolais. Soriano, Nassim Dagano, hein? Soriano a tout le monde est en pleine campagne. Subitement, Bazambie va bénéficier pour Aza Zambien.
a voyagé 20 fois en États-Unis d'Amérique avec passeport zambien. Et ça, il dit quand on a besoin de monter, président il dit quand on a communiquer, qu'on peut sa information. Il y a moi dans la Zambie, bazo c'est marqué, à quel coup c'est justifié. Est-ce que ça l'ingay? Ils ont maté. Tant que tu as pour le bayango, a eu ça la propagande dernièrement à Nambandaka. Azo, courage. Il y a qu'on formule la mbanga il y a qu'on attaquer biso. Que balati sakabatu ba nationalité, ba attaquer combat Cameroun, attaquer combat Cameroun, attaquer combat naye, attaquer combat ya mkweke o ba peste Cameroun Burundi. Mais quand il y a un Katumbi wana, a où ça zobenga Cameroun que ba te ko travailler ensemble. Mais Cameroun boy a poni zela malam, o ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc assez la question na yo na koloba bloquer. Musala ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezo sala makitoko azali aimé par ba congolais na so pour la preuve na bino bomoni même notre parti IDPS ba pesi mutu polote ba pesi mutu eloko te na polo na lataki na nzoto nga et utaki na maison civile ya chef de l'État puis on m'avait remis 20 polos avec 25 chapeaux. Oh écoute, on a la difficulté même dans le conflit na bateau. Vous avez ça pour la numéro 20. Vous avez ça sauter. Vous avez ça sauter pour vous faire voir que tous battre campagne à la congolaise. Très bien. Ndabona sérieusement on attaque non comme si moi ko banga mo bozali to moi koko somo ozali côté il y a livraison, il y a ba polo et tout. Mais habiter organisation na bino zaneli. Bon, merci Sango encore une fois de plus dans un les soso. Chers Congolaises et Congolais, Bozola Nangai, na fongoli miso nanga devant caméra ezota langai, tout le monde dit les causes à venir na biso parce que moi qui vous parle ici présentement, je suis un jeune. Chers Congolaises et Congolais, la nanga malam. La candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'unique candidature l'élo na l'élection 2023 ont été payés belé mal à l'aise, notamment pays européens y compris et les Américains. Les Occidentaux. Pourquoi candidature il y a M. Félix Etchebato Ebele mal à l'aise? Les Américains et les Européens, bazala qui croient que Félix era comme qui présent en 2019, après seulement le 24 janvier, il va continuer, il va faire la politique à continuité, à destruction et à mboka. Tout le monde d'abord l'aspect sécuritaire. Joseph Kabila Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi, notre pays, un grand pays de 2 345 000 km². Armée Félix Atuna Messimbal à l'époque pesanga nombre exact il y a des militaires dans l'histoire FARDC baza combien Moutoua Zala qui censé côté c'est un président de la République nombre exact il y a chiffre exact ça va militaire il y a FARDC azaki une capacité wana na vallée oyo il y a armée toujours la même ordre d'idée parce que ton de sécurité na armement. Félix a commis président à Bandi Malembe comme ça la réforme et armée. Ben européen va se pénalité. Ben européen souci na bango qui Félix a continué la politique on a déstabilisation armée na biso. Pour bakoka toujours contrôler biso. Quand on est là nana fongola matoli fongola misu landa de konayo je suis kino comme toi qui me suis. Ici je m'adresse directement pas bakino mes chers compatriotes. Candidature à Félix Lilo Batobele bazolinga ngote. Bazolinga ngote pourquoi? À l'époque, avant Félix a comme président, minéré à RDC, province à Ituri, na Nord Kivu, et ben là, on a baton, les lois bima na basakombi, les lois bima na balutu. Yo quand si baton na linga Félix, dans linga Félix c'était congolais, fongola misu. Félix azan zambete, azan mutu, azan amai, azan amakila. Problème il y a RDC les lots. Nous n'avons pas besoin il y a baton comme ça biso il est licencié, ce n'est que des titres honorifiques. Le problème à Congo c'est la volonté politique. Félix a prouvé de quoi il est capable. La volonté à la personne de Félix. C'est ainsi que biso ba jeune tolobi non. Toko conseil ma côté, toko soutenir yeti nati. To bandi mokolo lobby campagne chef de l'état na Goma. Bato bele babula ki fachaza farceur à Kitagoma te. Le bin mo bomo ne lobby na Nord Kivu. Na chef lié ya Nord Kivu. Toute la vie ya Goma lobby rempli tombé nayebi tout est encore le banini mais eloko congolais retenir eloko chef de l'état lobby makambo belé mais na retenir eloko moko vas-y papa assez tant que l'arbitre
yebisa ba congolais so na silise loko yo tomboli carton rouge au pesi ba dongolo mis carton jaune au pesi ba kuya na ba maluvanga tale loko chama na ko expliquer yo silo malobi boy bande konanga ya Goma bo pesa nga chance parce que insécurité oyo befort oyo to bandaki kosali longo na bino et dépasser déjà la moitié so bo pesi nga deuxième mandat to ko anéantir yango c'est-à-dire que Fachi comme étant commandant suprême numéro 1 à FARDC la police ba service à renseignement aza mieux placé parce que ba bongolo mis au Congo avec ce régime batikela biso notification l'embargo et consort Fachi a dribblé bango akena ba coopération militaire tala lobi na Goma papa AC ba drone de guerre na ma pata ya Goma Fachi lobi ba bengue le président africain le mieux sécurisé sécurisé par la force armée ya mboka na biso Fatazo mérita za la sécuriser yo fayu lozole la buna na Kisangani so na lisala kérosène à carburant sili oleli obotala na kangema wa carburant sili na avion moyena ke katanga ezate ono avant na somba carburant il faut dans ordre président CP ordre toi monsieur soyons quand même sérieux mon cher je peux vous appeler papa je ne sais pas si grand frère on a colinde yo oui, on a sans été aux orangoto comment bavenga biso bato CNZT nzoka CNZT zande université politique. Je suis un universitaire de l'IDPS. Ah bon? Oui. Chef de l'État Zaki na Goma, Lelo na Beni, après Beni ake Mahagi, après Mahagi Ahaki tana fief Mbujimai. Très bien. Béton toujours. Ndoko nanga de Gaulle. Lelo sécurité. Na est lelo batu belé bazolela. Batu belé bazolela que non au moins sur 100% zéro. Na habité mais na télévision bozo ganga comme si bozo flatter nani bozo ko sala population to bozo ko sa bato bazali banda bazomona. En tout cas merci pour la question là yo. En tout cas pour la sécurité oui bien que baté belé balobaki guerre à média oh akokoma Goma te Goma babolola oh Goma boye bino mona lobi azali na Goma tanga bina mino ke guerre wana et ozo sila bo pesa y confiance cette fois-ci Sogara a prêté serment guerre wana et comme jamais décembre donc guerre wana et gabu guerre té on est seulement ko soit na moga boy pour cette fois-ci ne to kende de Gaulle na la katioté bolibis ba iboka bolanda ngai chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moma wakani na mukishimuntu Zubabilum le grand esprit hein a outi ko traiter Kagame Hitler alobi ke kaka ndenge Hitler akufaki kaka ndenge Hitler asukaki nepe Kagame azosuka wana makambo azoloba wana eza pas flatter te na moment aflatter nani yozo kane ba wane bazokufa te oyi ba wane bazokufa te alobi Kagame azo se comporter comme Hitler faire Hitler Adolf Hitler ndeko za faire Kagame ezali maloba moma wakani da Zubabilum Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maloba na ya mwana na tikelo maloba ndeko. Merci président Kankou Nengo pesi aussi parole. En tout cas côté sécurité quand on lobi na biso wana sécurité ezalango assuré peuple au baza ko na Goma baza tranquille déjà basoda na biso o to sala ya sika o réforme o ya armée bomoni basoda na biso baza ko kende kuna bazo ko nozela to balabaki asekene neza vide tikali skolo na asenenge bakei allez bango basali complicité ba comme si ba M20 ba zo ba place na bango tozo tala bango c'est le fait bolobaki biso to lobelo côté to tala kaka mais biso skoga ba wazalendo na biso hein ba wazalendo na biso ba maimai na biso na ba combattant hein ba combattant d'élite oyo bazo kene pona ko sécuriser au dernier intégrité territoriale bazo kene po ba bunda ba longola ba nguna babi mabelo wana za biso ba autochtone mboka wana na ba wazalendo na ba maimai na ba combattant na ba biso tout toza ko kende droit bit to pousser bino bo bima so o zala wana sukane akufa wana mabele atike kunda mana
to pousser nos place bokendaki donc place bo outi ne place ba utaka to landa bino surtout place que nous ti to accompagner nos ti place bozai bon qui va votre place la vide Rwanda série à Mobutu boyebi général o babengi Mazembe akotaka na Kigali asilisaka presque tout Mobutu n'a pas non exagéré bozonga bazongaka donc Kigali ezelo ko pamba pona biso Kigali on bomo ezelo ko pamba mais ezane ba occidentaux na ba multinational na ba eliminati ne mutu baza ko kamata bazwa biso ba bomaka biso po acha so peur mais cette fois-ci to sur longi bango donc sécurité ozo ba sécurité wana et pas nga déjà quoi président ça chaki makolo lobby donc sécurité c'est ça sous donc insécurité ou ba insécurité la goma et à sous te pour président à l'écart beti meeting à lobby la bango ba comprendre si on est nicho ozana beni après beni atamboli tinenga okene kasai après ba mardi ba mercredi on quitte la so ana fief ya Congo ya Kinshasa to ba la campagne les lundi prochain lundi prochain baba les 18 baba il jamais les 18 très bien ndeko di kanko et ana ndeko katumba zolo bake yé na kati ya parcours na ye ya propagande azolo bake aza congolais ngala yebi kaza congolais yo kala mutuna ngala zoto na yo yo kala mutuna ye alobi ya lobi ki akosilisa dans 4-6 mois na yebi te ko na yo yo na plateau nanga na lobi ndeko katumbi c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok. Et alors, si Koya le dit que non, a aussi sa guerre dans 4 mois ou 6 mois. Katumbi pouvoir na mboka oyo ezali boteki Congo na maboko George Soros pe occidentaux. Katumbi est capable de sacrifier tout le monde. Pour comme président na mboka oyo comme président na mboka oyo anyokola peuple congolais. Nazala ki na plateau na bino na mikolele ki na expliquer ki bino lo moko. Na bandela mo pour le ba mboka ba comprendre que qui est Katumbi, Katumbi est qui? Katumbi aza mutu oyo bofu mo la bato iboka na bien. Na guerre ya Afdel avant la zone na makamuna na zone na histoire. Aujourd'hui, je viens de suivre vidéo moko oyo ba français bazolobela makambo ya génocide soi-disant génocide rwandaise keza lokuta. Nani azali à l'auteur il y a génocide wana. Ce sont Kagame et les Américains et l'ONU. Mais le balak sagama tu makamwa génocide rwandais génocide bango moko ba vérité et bandi ko bima. Tozongi na Katumbi. Ye Katumbi. 1 azali le numéro 1 wa finansaka M23. Le numéro 1 Ronel Masolo. Na lobi boy Katumbi 1 soki batu ba finansa ba ravitayaka M23 Katumbi est dedans. Togangi gambia toloki na la télévision tolobi par-ci par-là. Amekanan ko condamner Kagame na régime na ye pena M23 Katumbi aza incapable ya koloba yango. Aza incapable ya kwakize M23 to Kagame. Katumbi sa femme est burundaise rwandaise. Nanda Katumbi a 9 enfants. Bana mboka bola nanga bien. Katumbi azana 9 enfants. Bana wana na kati na bango atako ndamu ata 25% qui congolais na kati na bango te. Karine moi c'est burundaise rwandaise aboti ne 4 enfants. Oyo msusu wana Tanzanien aboti na 2 enfants. Aboti na Somalien. Donc so total bana na eno so bazo sala 9. Atikali kobota na congolaise ata mon côté. Boye bisangai muntu ya boye bo pesa ye mboka ki Katumbi bozo pesa mboka lo biso toza na problème na bazambien ya mwana na Zambie kuna bazo réclamer ki ni ko samba
Bazo réclamé à Kenekosam. Opposant Zambien. Pourquoi? A voyagé plus de 20 fois on a passeport zambien. Passeport diplomatique zambien. Tout qui est congolais. Au Congo, on a passeport diplomatique zambien. Nini. Dans ce moment, on a tout bazala. Son bâtiment au biloko ni na mutu ba mpuku ba PC. Ba kepe na Sainte-Thérèse na mitigi ya ye katumbi wana. Likola 2000 francs. Hein? Bakei. Moi le samedi, dans l'aéroport Anzili, dans un kende, na komi wana avant de comme aéroport embouteillage tel mais elle ma casse. Et ça la mutu kamoko wa tel ça qui wana bache ba effigie aye Soriano Katumbi wana bache. Mais population non se zone kananzela façon bazo finga bango na sala na kata mutu kana yoke sengo. Na yoke sengo. Na ça congolais comment bazo finga. Na bien ça congolais tende ko si la osala ironie. Tewe toza na plateau toza ironie te parce que si ka ironie. Bango moko bazo pas de montre na ça clair. Soba ba ko bomanga na bomanga ka jo moya. Aya. Et voilà ma makala. Soba aya ngaye. Président Edi Kankou hier Zawa yo Katumbi tokotika la kopesa Congo te pote kayango ndeko papa na banda kotika ba Thompson kende kotika Thompson gérer Mazembe Congo tikela o asako kina Congo moma yo wakani ndamukishi mutu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hein mwana mbalo atonda oya koka pa koki Congo omoni Kagame hein Kagame azamuke même complicité na mino mosali yo Kabila Katumbi na Kagame contre Congo et kotika la kosimba te tozana bino mayele tokokena bino tina suka kokotsa Kabila azolo bagala te monte ka possibilité ateka libaya te possibilité asa dirige 18 asali ni Kabila tonga te école primaire moko yebisa nzela Kabila tongi na mboka o et là on a le boulevard du 30 juin ba boulevard de ça ya koko na ye yemta tongi maluva oyo yemta tongi centre culturel les enfants s'appelle peuple yemta tongi yango hein hôtel du gouvernement oyo toyoka na ndena ville na boulevard wa tonga yango eza mwanga juste pas Kabila tongi ni atongi biso ni que Kabila a commissaire armée na biso armée ya bapaya infiltration ko sanate richesse Kabila tikeli so na mboko ya mwana infiltration na kati armée mais les autres moni mwana mboka solo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi non pas négociation avec Kagame soit il 23 très bien très bien ndeko langa Cyril est-ce que ce monde a monté quand na moment oyo bino bokomo ko cha mungu Katumba komo bandisa bino et tout je ne sais pas. Merci là c'est encore une fois de plus pour la parole. Mes chers compatriotes, je reviens toujours et pas Congolais parce que moi je suis un Congolais d'origine, de père et de mère. Ko gaspiller tant belé na katia plateau au lieu de parler na likambo ezali ticket gagnant la population congolaise qui na l'exatananga na makambo monsieur un certain Katumbi qui a l'incapacité d'ailleurs de s'exprimer même en français parce assez dans tout ça. L'essentiel, c'est d'avoir Félix aujourd'hui comme notre président de la République. Monsieur Moïse Katumbi, le lois leader parce qu'il y a Mbongo, Azana Bambongo Naye Aïba, pendant plus de 10 ans, il était gouverneur il y a Katanga. À cette époque, Katanga, ils étaient ensemble. Qu'est-ce que assez, s'il vous plaît. Et là, je peux dire c'est pour la toute première fois dans l'histoire, il y a Katanga, tous gouverneur na hauteur. Il y a maman Fifi Masuka. Ce qui Fifi Masuka zaka gouverneur à l'époque au Katanga ils étaient ensemble. Katanga et Ngaki et Panzana. C'est Nalingina Lobeneloko. Moïse Katumbi azali ticket gagnant il y a Bapaya, bas destructeur, il y a RDC. C'est-à-dire le multinational,
les Européens, les Occidentaux, baza sima ya monsieur Katumbi. Pour la nini, selon les Européens, balingi soit Félix akufa lelo. Pour la nini, parce que Félix, akangi nzela nyonso banda koyiba. Akangi nzela nyonso bazaki ko affaiblir notre armée. Félix a bandi réforme armée. Pour votre information, biso le régime oyo notifié embargo. Mais tozi ba drone de guerre et outil Chine. Dans le lengeni, na kokota na mozindo. Tozi coopération militaire avec la Russie et puis si l'Américain Kanda. Tozo kene na nouvel ordre mondial, mes chers Congolais. États-Unis comme grande puissance. C'est parce que à ces coalitions qui n'a bateau. À renverser l'IRSS. Na mitema mabe azaki na yango. Lelo, la Chine, azali première puissance économique dans le monde. Parce que le président chinois aime ça Félix clair. Félix. Tu as la réserve à maïs en RDC. RDC, nous sommes l'unique pays à l'horizon 2050. Où tu as la réserve à maïs. Sango, l'Ikambotali, papa, assez. L'Ikambotali, réchauffement climatique. Pays solution, c'est quel pays? C'est la RDC. Totikali na l'unique forêt oyo et simbi ezana tourbière oyo toboy totanga ba terme technique ma matali bazamba l'unique zamba na monde entier oyo azo pesa pema na bomo mon ancêtre nde to pema o pema na pena pema mu pepe oyo to pema to respirer to transpirer mu pepe oyo c'est la RDC. C'est ainsi que Félix a connu parmi les décideurs du monde. Ce que les Européens batali soto tikiti poyo. C'est que l'Europe mobile manzane kosani et kokota. C'est ainsi que Bakiba s'est constitué. Katumbiaka. Faut le retourner bobola pamba. Katumbizo ba mon salabo kende embrouillé. Batiki Félix non seulement qu'on bondissait au niveau présidence de la République, bah qu'on l'a dit ça jusqu'à la élection la législative nationale. Tala ba photo nyon sozo mon RDC mobimba. Awa na ligne interpeller conscience ya congolaise et congolais nyon sozo la nangai. Que bana ba photo ya ba député ozo mon batie longetien, batie longia fati. Keba et si toti melibino. Na ba laboratoire politique na bango ba travailler. Kabila yo ko boya ki élection. Mais to moni quelques figures ya batu oyo bazaki l'obédience politique na ye. Mais bah, c'est présenté aux élections législatives nationales, Babambi, photo à Fatina Sim. Tout ça pourquoi Minere Batimbela qui Félix n'a 5 ans, a sali 2 ans, il y a passe. Pourquoi conscience n'a congolais zonga. Pourquoi Nazo Lingana martelé sur les élections. Félix a fait 2 ans. Nous avons 3 pouvoirs. Oui, comme ma RDC. Nous avons le pouvoir législatif, où ils allaient composer et pas parlementaire, c'est-à-dire les sénateurs et les députés. Nous avons le pouvoir exécutif, où ils allaient composer entre le chef du gouvernement et le membre du gouvernement, ministre, ainsi que le pouvoir judiciaire. Chef de l'État, vision et président de la République, est matérialisable et pas yabatouana. Ceux qui vont partager même vision, c'est ainsi que mon chef de l'État, depuis le 24 janvier 2019, a prêté serment, a présenté biso, maman un projet, il y a développement en cannabis. Basé parce que notre vision est comprenait toujours sur l'état du droit. Social, congolais, yoka, social les années, social les a retombé à bonne gestion, un point barre. Ceux qui gestion ça mal monté, retombé dans les années. Social les a la tête, d'abord social les années. T'as le facha PCBSO, gratuité d'enseignement, gratuité en maternité, facha en charge. Moi si n'a pas fait ce monde a sali une année voilà dans une charge des emplois 6 ans non papa au botio fait la ta césarienne moi on a commis dans 6 ans à l'école primaire gratuit sans moyen de payer parler dans celle on peut payer parler dans Maluku. Merci chef de l'État, je suis communicateur de l'UDPS malgré ba futa rabi c'est la vidéo na habité bazo senga vidéo ya on a ligne rebondir non son antolo par rapport à Katumbi congolais est-ce que pourquoi tu as voté Fati cette fois-ci? Tu as voté Fati pour à pérenniser, à concrétiser, à silisa. Oh, déjà tout le monde qui n'a mis. Mon assez, au côté de la carton rouge, au personnel Bayignon se va diriger beaucoup pendant 18 ans. Ils n'ont rien fait pendant 18 ans. Méga projet, oh, ils ont porté la mité ma Congolais.
projet de développement, il y a 145 territoires. Vous imaginez, il y a eu d'autres territoires depuis notre création, depuis que la RDC existe. Moutou avant dans le territoire, à mon amouimbate, à mon bâtiment, à mon école, bâtonga na mérité. À mon bâtiment administratif, T. Très bien. Boza tellement belé na Paris, hein, monde à part. Al-Qaïda, Mongali, Moukomene, Bisigoza, Ozolanda Biso. Na Canada, tonton Moukomene, Bisigoza, Ozolanda Biso. Boumouye Moko, hein, les Canadiens, les plus suspects. Moutalingam voit tout mot, il passe ça. Moukomene. Toi, ça, on a un élément vidéo total. Surprise, hein. Surprise. Balancez son élément. Nous prenons un peu d'eau, un peu de jus comme on dit dans le jargon journalistique. Ça nous permet de souffler un peu. Entre temps, vous pouvez écouter cet artiste qui fait parler de lui. Tosimba ba carte de l'état, tokenene ko vote. Tika ete mitema na bino, mitumo la mate. Tosimba ba carte de l'état, tokenene ko vote. Moïse, ah vote, Moïse, Olivera. Dans cette période électorale, la première place en termes de capacité de mobilisation, la capacité logistique des campagnes, mais aussi l'adhésion populaire, c'est là. Banakin Oye va Boebi ba rebeli amboka oyo Boebi bango va. Est-ce que Katumbi azwaki mamundu kiawa ngana za mwana ya Nzambe tozoyokana ba tozoyokana. Alors bozana courant awana Kinshasa, bozana électricité, bozana électricité, bozana courant de l'estage Sili va Balongoa à la fin. Tozoyokana. Tozoyokana. Est-ce que Bozana Mai Banakin, Bozana Mai, Bozana Mai va. Est-ce que Foufou et Kiti, Foufou et Kiti va. Tozoyokana. Lokuta kaka lokuta Banakin. Est-ce que ça qui a l'osso Ekiti? Est-ce que ça qui a l'osso Ekiti va maman? Va. Tozoyokana. Lokuta pendant 5 ans. Promesse Valium pendant 5 ans. Au revoir. Banakin, au revoir. Nazo Tunabino. Kilo a pio di Ekiti. Carton à Pio Diekiti va. Est-ce que carton à poulet Kiti? Carton à poulet Kiti va. Est-ce que dollar et Kiti? Est-ce que dollar et Kiti va. Tozoyokana. Dollar et Kiti. Est-ce que Bokolia va promesse? Va promesse à Lokuta. Bokolia yango. Banakin. Bozana metro na Kinshasa wa. Bozana metro awa.
Bozana métro. Va. Banakin, basilisi embouteillage awa. Basilisi embouteillage babuchon, basilisi yango. Va. Bobeta maboko bozaba mibali. Bozaba sportif Banakin. 15 km à pied. Va. Tozoyokana. Makambo ya bango esili. Tozoyokana. Alors, Bozana Mosala awana Kinshasa Banakin. Bozana Mosala. Bapesi bino Mosala. Bapesi bino Mosala. Va. Botsolanda. Bolande belé tellement posé belé hein. Li passa yoebika bisiroza na Montréal hein. Yoebika omone magamango mokomene omoni to moni ba image osenga ino bike assez balancelenga ba image ya Katumbi omoni yango omoni pe Zolanda. Je crois que kitoko ne lengi ndeko kanko omoni ba image moko moni na ebito kolo banini. Est-ce que moi na mboka tu oza la mona mboka te bakoya menengwana papa bapesi sur 4 milliards et pas Georges Soros na zongela kabimi maloba ya ndeko koko nyani aloba batu nyonso boza pembene bo bufe mbongo bolia mbongo ndenge bolingi bolia mbongo bozo msaya zero eza soni biloko oyo nazomona po ya soni makasi. Un Congolais né de père et de mère a quoi ça la pemene assassin ti mutazana makila ya tuna maboka hein azana makila ba tuna maboka vrai Congolais a la conscience na yezo sala a quoi ça la pemene ya mutote Katumbi oyo a quoi ça la pemene na iti ndenge pena toza pena katsa mboka oyo yazo le bila mambo courant Katumbi a travaillé dans le gouvernement au thé. Ma ministre Ngaye, bazalaki na kati ya gouvernement au thé. Depuis Tshisekedi a eu pouvoir. Tokelaka na Genève a batrahi Tshisekedi. Mais Tshisekedi a la kisi banki aza mutu ya bolingo. Babengana Katumbi awa epa Kabila bachile bachar na Kasumbale sa kotate. Félix azui aza kutu Zambien. Mais le kola bana ko evre awa Zambien, papa naye italien, juif. Félix a passé passeport ya ba Congolais. Katumbi a continué na mboka po. Toya moni ke ofana libande za mabe tikala ke na travailler na Félix. Ayawa to pesi ba to sali union sacrée a. To kaboli biso non to a. Bango bazuba ministère ndam biso pe IDPS tozu ya biso y compris na babati lukwebo na ba papa ngo sokota bakoti na kati ya gouvernement. Si aujourd'hui Félix a échoué, lui aussi Katumbi a échoué, nazo mone zoba azam sense na benye sense. Pourquoi yo zotangela batumaka mamai courant. Bon, ça dit 18 ans, on a raison, maïe, comment ça? C'est Eza wanaki eza côté nini na lobi na yo eza wanaki eza côté nini to sali combien c'est là malembe yo tikanga na kinu malembe eza wapi lelo to sali izini ya lemba yimbo to sali izini awa na ngalimbo ya mai ezali régie des autres tangu belge asali yango ezalaka lolenge te eza population eza ndenge moko te ndenge ezalaka tangu wana bacho rouillé. Mais Lélo, grâce à Félix, dans 2 ans, dans 2 ans, ce que je veux dire,
parce que ça les autres moi la mboka on a zopé sa mbote à passer David moto muchulumba wa régie des zones a pesa mbote à passer azo bosser azo travailler pour la population de la mona qui et ça aux la mona 1960 les autres aux la montée c'est-à-dire tous la musala makas très bien tu es la makamo bien courant chef de l'état congolais na mwana mboka Fabrice oyo ya nini ya kwa snap bautiko ko inaugurer station sika na ngalia na so na bloc wana bana ngaka na kabila tsela so kabila na mboko bakable pola bakable beba kabila tongi école te atongi le modèle nyoso bakable c'est Cyril oui bozala un peu moins franc population à lobby ya samedi pour na yo sala que somote. Merci encore une fois. En tant que mon Mboka Katumbi, moi je suis vraiment beaucoup plus optimiste. Je suis un ambitieux politique. Je suis un jeune, je suis formé au sein de l'IDPS et je continue toujours à avoir la formation parce que c'est une formation politique où ils allaient l'unique parti politique le mieux implanté sur toute l'étendue de notre pays. D'abord, on a Moïse Katumbi, on a Tchango, on a meeting, il y a Sainte-Thérèse. Et ça nous a d'abord mal au cœur de voir que dans mon bagène est belé, moi, les boka moi bagène, bazoka qui me samedi, y compris dans les combattants de l'IDPS, pour bakila qui te condamne qui va nous sous le parlement na biso, bato ba ebi commune à Kasavubu très bien sur Rompre Gambela, parlement de Rompre Gambela. Il y a eu même des sanctions où ils ont sanctionné d'autres combattants, où balaka qui bango ba appeler ça, la bango carburant réservoir plein avec 25 000 dollars, comment 25 dollars. Herba Kenaki na ba station bateli bango ba carburant de bayokanaki. Herba commis sur les liens à meeting et en retour, mouton mais maï bango akimaki. C'est ainsi que au Gouloka d'informations qu'il y a dans les jours à venir dans le quartier ma campagne, il y a un peu de désordre et pas y a ba mouton royo ba mimaki. Ça nalinga na bo akisango maintenant lobela. Moïse Katumbi a télémis devant Batu. Tala balance la caméra on bazala liboke yo était ezalika liboso na ye. Toujours nous sommes sur la concert ya martyr toujours on a bandé on a ba mission balimbisa toujours concorder ka news. Tala concert a fait na biso Félix Ozeko. So tali bien na balance à image. Babando balancer ka bato batima liboso Félix Ozeko et bi maneti plein. Mais ça des acquis vide. Parce que biso aussi nous avons aussi une image pour mettre un filtre à bateau parce que c'est ça l'IDPS, c'est ça la force de l'IDPS. Soit à l'intérieur on a Sainte-Thérèse, moi les bokeh à moi 118 personnes à Katumbi moko 119. C'est ça vous avez congolais belé. Ba congolais belé ba kinalité et puis on a Moïse Mawa. Moïse Mawa no balinga la terre. Ah, on souffler la main. Tala linga no la vidéo. C'est comme si on avait politique à cadre macroéconomique qui a beaucoup d'habitude. Mais c'est Moïse retenir cette leçon une fois pour toutes. Retenir ça. Nous avons une inflation importée. Ils allaient imposer dans les pays belés dans le monde, y compris même le pays émergent et les pays développés dans le monde. Depuis l'arrivée à Covid, notre pays, nous avons une économie extravertie. C'est-à-dire nous dépendons de l'Ibanda. Et de ces mieux surtout ça et la avant tout ça la libanda du fait que le pays wana demande d'abord tout ça d'abord dans cadre micro tout ça dans microéconomique Moïse yo lingo ma présence aux na ba leçon élémentaire et économie mboka note mon asi moto lingo wa lingo chana terrain beta bale katum makasi non mais c'est Moïse la personne leçon talas que ndenge to vivre mutafutaka Minerva la bana en dollars. Mutasombaka ballon na limité pour ateka tombola na Gambela. Ateki en francs, mais pour que somba ballon na usine en dollars. Mutakendaka Dubaï azana ba boutique na Zando ateka bilamba en francs ao. Mais pour que somba bipa ya sombaka en dollars. Ceux qui demandent à dollars et combien belé et pas ya bazana besoin de dollars.
automatiquement dollar le kosani écoprimer l'écono il y a franc. C'est ainsi que le chef de l'État Bomona qui lors il y a campagne tant qu'il y a Congo, to bandi d'abord n'a ko inauguré ici il y a semence. Que Dieu soit loué d'avoir Fati comme président de la République, c'est-à-dire tous banda d'abord réforme na 4 ba uta ba dessert agricole wana. Tala biloko les opona na bandoka. C'est ainsi Fati lobi to pesi deuxième chance bilanga ba maman nyonso basaka bilanga na ba village. Au sali bilanga na yo au lieu souka na village et comme on a ba centre ruraux, c'est-à-dire et comme on a ba chef lié soit à ba ville na bino ba province na bino de manière à ce que l'économie na biso ça nini et komata to ko étouffer dollar na politique interne. Nazali na ba leçon de la pesa monsieur Moïse. Très bien. Mais ndeko asili sapoto lukato tozo chité déjà minute déjà ba osinale biso déjà utotala. Otali quand même ça le peut plaisir le kola mwana mboka na moment où ça le peut plein aye il faut okumisa ye pe si c'est mazobenga bino vidéo na ebité maloba ba mboka. En tout cas assez dans ces pays dans lengo laxibiso bilili mais injustice c'est ça toujours parce qu'il fallait l'accès au yaye ou l'accès au abisso. Non, est-ce que la régie est chef de l'État popularité il y a mon congénat bisso na oya bango numéro 3 au comparer na langage na ba parole au comparer mais yo ozuka ko cheka yaye et je suis sorti à 15 minutes. 15 minutes on dit photo dans le la coupe. Ah la lobby boy ndeko de gol ndeko kanku bolimbisi aux chaînes commerciales. Jamais na cause waka ya Katumbi sans que nazwa non. Zolanda. Est-ce que deux témoins sont commis prêts au balancer les biso chef de l'État? OK. Sont commis prêts à signaler mais le gars va corriger justice wana na CPI. Et là on va baka que Katumbi na biso ke makametali au dollar na mboka biso o toza tovanda na poto omoni le roi bengi le roi la transport biso na 2010 la crise ekotaki transport ça na 1,60 €. Lelo pa na biso transport koma 2,50 € na course moko 2,50 € na taxi na parle même pas so oya la poto yebi donc ce que parce que OK le cola na 2010 nous avons mon congé ça Sarkozy si na ndenge comme lelo ndenge comme 2050 on va que ndenge za na ko meta la bien te ba te ayo bien na leçon mbongo kandi ko to lo ba ke infraction ya mboka ezalaka kala ne ba biso ki mbongo na biso ba kongolo meni na ngola angola le comme makasi passer bazui kwanza na bango ba tchangwa en considération ba lobi so ni sombe loko il faut oza na kwanza dollar so ba kanjo na dollar eza mbongo mboka te ya mbongo étranger c'est ça pareil na biso kuna Europe muto oza na ba dollar ebele oye na kati ya Europe na France ba kotinda yo kende na place ba changer mbongo donc so oza na 20 000 $. Tant qu'on commence en Europe et on a sous 20 000 $, on quitte à 18 000 $. Mais si on a 20 000 €, on transmet on a 4 € et dollars, on commence à 22 000. Vous comprenez? Pour apprendre que ma dollar et années économie na mboka. Économie bon sur la bisomoro ba tout au vendre na mboko. Il y a un faut que linga faut congolais na provoquer monter. Faut congolais na aussi na mokonji na biso, tout ça la monnaie na biso ya sika. Pour faut congolais ali régime na bango. Mobutu avec la régime à nouveau Zaïre. Bah on va continuer le régime bâti faut qu'on ait faut tout tirer biso. Pour génération changer bah que tant tout comme la livre ou tout comme la dollar tout peut ça économie na biso valeur na bilo na biso to zalango. To za popularité, to za ebele na francophonie, na francophone. So batani na kata Afrique à part bah Niger ba ebele, après bah Niger les égyptiens, après les égyptiens ça biso à côté francophonie. Donc, ndenge zana économie au la dollar mai Kabila ayeli biso na mai wana toujours ezalaki Mobutu atikaki mai ezalaki Mobutu atikaki courant mais ba occidentaux le quoi ba nous mettre sur la misère esprit la misère de zalango comment nous passer si classe pendant 10 ans sur musalaté est-ce que c'est normal c'est normalité je crois que donc na côté wana en tout cas assez nabiké oh il y a le var à la signification varté très bien car var a eu dans bon lelo la otiki la bino ba minute était que vous peut sambote mais je crois que vous a tellement belé émission na biso isilia bon tout nanga pourquoi na koyebisa bino lobby match c'est
te. Ati loko atala komona te. Linga kiyo mingi, Janina. Ndabona msajala kalamu. Saba ndako beba pakiti za asubuhi, pakiti buka la